Mbote mbote na biso na yeba maman ba papa encore et encore comme la dernière fois pour nous kotalisa biso kisi oyo ezobota toujours suki wana ye encore moi suki nanga ezo continuer toujours kobota ba maman yango wana memeli biso surtout lelo ba produit oyo ya bien-être naturel ya base ya aloe vera na base ya aloe vera pona ba suki ngande ko abino Nicole Mama Asso TV na kwa masuki makasi na sali nyos na kwa kosala esimba te na pakola bakisi nyos ba mama en tout cas esimba na mokutu te ti mukona yeko kuta na kisi oyo babengi 5 années de bozo mona oyo kombo na 5 années eza ya komela kisi oyo ya komela pourquoi pour tozaka na problème mususu biso bana basi na suki na biso ngana koza na problème na opakola pomade nyonso tu na mutu ego simba te mende ko mususu soka pakolo mona simbi parce que ba fo ekeseni donc ya ofo ko banda komela na mona makusokola makila ndeko ndiki so babengi 5 années na meli ya pendant 3 mois pour na boîte ya kana boîte ya 1 mois donc 30 boy moko 30 komela moko tous les jours na tongo zola muka omeli moko eza na oka ya ba plante eza na base ya aloe vera eza na produit chimique na quantité vraiment moto ça na besoin a contacter ngai Mama Asso na zalango pona kotekela biso okoko somba para ya kofuta par 4 PayPal ngana commander 2 jours après 3 jours ba ko selo livraison na ndaku na yo toza partout na Europe la kispo toza partout donc yeso ko melie akosokolo makila esali très bien même ozana malusu ponga na zaki na mama na mabamba na mutu la preuve ngai yo na liboso na bino suki nanga eboti na koki kosala likambo lokuta te po lobi sango ekende mabe ya ba mama nanga boke na kosabone na page nanga ya YouTube Mama Asso TV kuna mama kitoko eza à chaque fois na koyela biso babilo wa kitoko na koyi kobombela bino secret mingi bazala kotuni mama suki ne ko mbwende nini suki nanga na sasa ona kisi moko kutoka États-Unis ekutaki Brésil ngana fana na Paris no ko bloka Brésil koma to sungana to salisana tangu yo bongi linga muninga pe abonga to kokana po toza bana etata bo moko ona ile kisi oyo ezoteka mapa ya Mama Asso TV soki bosisi komela ye nde tokoti na bebe oyo mibale bazali ye aza shampoing ye aza tonique shampoing oyo kosala ye 2 fois na semaine na poso na mokolo oyo sepeli kosala bouchon moko otie na mutu na yo omasi yango malamu manyolo na suki ekoto tiki yango 15 minutes epeli osokoli mutu okausi makasi suki ezongi seki nde opakoli ye lotion oyo tobengi tonique oyo ezala koka bakisi bamama bande conversation na kisasa kotia na zolo pardon ya miyoyo ekitaka boye donc otondisi ye otie esika ya mabanzi soki mpo olingi motu mobimba okoma ngunza yo kaka mama ye otie motu mobimba ofini ndenge totiaka pomade tous les jours pendant durée na yo ya traitement ndenge okolingela parce que oyo nga na meli ye 3 mois donc 90 babute ya mike boye pake moko eza na 30 moko ya 90 na meli ye na silisi abandi kobotianga basuki lokwa bapwali ya ntaba ntango na moi bapwali yandi kobima nde nayandi kosepela na continue na ye kokoma na ye po ye shampoing azoyesa makasi ye lotion azocontinue esi kobotisa ye epuis kopesa yango vitamine en tout cas bamama moi je vous aime na bombeli bino te nga Mama Asso TV naza na YouTube kuna pe bopartage video oyo bopartage bandeko pe ya biso mosusu bazwa ngolu neti biso surtout mpona yebi mpo mwana milie na biso toza na problème ya mabandi oyo eza mabandi ya solo ngai nazalaki na madofolo gauche droite madofolo lelo nasa bino naza preuve ngai moko nakoki kosala likambo mpo moto alobaki te ngai nde liboso na bino natalisi bino toyelisi biso bato bafatigue na misala oyo nalala utaki mosala nde topasi tusa na mimeli biso thermolotion oyo nyonso tu kaka ya base ya baplante ya aloe vera osokoli mai na oyo ya moto kopangwisa te soki osilisi
ozwi crème oyo opesi ata papa ata mwana ya mokolo pembeni na biso amase yo omizipiki mwa kweti na yo mwa moto wana kosala yo na nzoto eza normal mpo ashofaka moke okoyoka très bien kolandela kaka kisi nde malamu. Bandeko oyo baza na baproblème mpe ya bapo neti ke azali na baexema besi bamwa palata babuto moko bazemba malamu te na nzoto. Donc namemelaki biso aussi crème oyo naza nango epi na mai nango ya kopapolaka na elongi nzoto mobimba. Donc meme atoza na bobo meme oziki meme otutani na mai wana otie tuf eza na likolo ekomi nango emergency. Donc bobengi ngai kaka na koyebisa biso surtout na kolakisa mpo oyo nde eza nde crème oyo ezo akompagne mai wana mpona kolongola meme maboko nde esala biso baekai wana biloko asalisa te na poso aza wana mpona kosunga. Ngai mama so nazali responsable ya association Louange Solidarité nasokipaka na ngomba na ngai mpona bandeko na biso balalaka na babalabala na Paris nde toza wana mpona komemelaka bango mwa kafe mwa lipa mwa elamba mwa sapatu. Bino bato bozolanda biso soki bomoni koza na eloko na ndako ezotraîner koezite te benga association Louange Solidarité toza na Paris na 06 48 44 77 60. Soki oza na mwa don opesi bandekono ekosala malamu mingi. Vraiment tosungana bopanza mpe aussi video bokende kosabone ntango bosabone eza bozoede bandeko na biso bazolala libanda vraiment po ete bato bamonaka bamisio tozosala de gauche à droite na nzela na biso. Nzambe apambola biso tokoda video oyo abomba biso boluka mama so mpona basuki na bino na baposo na bino kaka na bamatoli ya matiti na biso ya mboka motake na mosika te kobombela mpe moninga sekele te panza sango ya bakisi oyo ekozala malamu. Merci. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits